Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. De tout partager ensemble, kakandi sur la kanabino, papa, maman, Simba, Nabokebi. Nazan li solo moko, maman nabiso abenga na des shows d'Enar TV. Maman lobi des shows, bêta li solo, pesa conseil na communauté. Tout ça wana. Rien que la vérité yaya. Olingina koso ponanini. Mais avant de beta li solo nabiso, nazangite kope sambote nabiso directement. Na sponsor officiel, il y a des shows d'Enar TV ngo yango la Godé. Maman na Sisina Deo Paris Défense, mais pourquoi pas tope sape bambote na balandi nyoso. Il y a des shows d'Enar TV, c'est-à-dire journée et l'amour au kati ya mabota nabino to beta li solo. Mais avant to bandali solo nabiso na kolinga na laksabino image du jour. Yaya balandaka bilamba basuka mabe. Balandaka bilamba basuka mabe. Ba jena lelo. Batala resu mamba bilamba te. Jena lelo soko lobelele lamba. C'est que outi na fin fond. Ah ouais. Vrai jeune y a bien. Vrai Joe y a bien. Na monda lelo. Et lamba te. Vrai Joe y a bien. Vrai Joe. Jeune a bien y a lelo. Alobela ba nombre d'immeubles à Tonga, ba nombre de flats à Tonga, ba nombre de maisons à Tonga, ba nombre de voitures à Tindara na Kinshasa pour na koteka, mbongo akumi nango combien nde ba jeune lelo. Soki lelo yo zolobele lamba, c'est une erreur grave. Mais tolanda non image ya muke et bon tobeta lisolo na biso, tolanda image ya ba saper tolandi. Yo di mamoto. Papa. Benjamin Yumo, donc on a eu déjà. Au Kofi Betela, Malembe, après ça va pas faire nanga Sam. Beta Kasiba. Je suis même pas. Va faire nanga. Il m'a dit que c'est Beta na Nubiloko. Voilà. Grand prêtre parfois. C'est un yoji $15,000. La Ferenzi, c'est la Ferenzi. Voilà. Il y a un bête la paix bana. Donc faut viens. Voilà. Wana yoji ya mamoto te. Ou bien akosi. Bangi ya eloko mabe. So itolo babiloko yo monaka mabe. Mais na ebisi yo ke bangi eza mabe. Alati yoji ya mamoto te. Yango wana. Sadi balanda sap bakenda epai te basala pe eloko te. Vrai Joe ya lelo. Jeune bien. Papa ya mayele. Aotanga ba nombre de flat aotonga na RDC. Fona tonga 4e, fona tonga 5e flat. Fona somba 3e parcelle, 5e parcelle. Na komi na combien pona somba appartement na mboka na vandi pona ba nanga. Voilà. Wana ezaki kaka image du jour. Toza penza wana te na ngai kaka na la musa mutu moko azaka na ba erreur wana na monda lelo. Yo pendo lobela kelamba. Na mondo ya lelo nde to vandi na temps oyo. Yo lobela elamba. Tobeta lisolo. Maman na biso abenga na des shows d'Enar TV. Maman lobi des shows beta lisolo pesa conseil. Lisolo o ezo concerné mibali. Biso mibali totonda rate. Na lo bango bongo pesa la bien. Biso mibali totonda rate. Meza na ba mibali o batonda na bango. Mais eza adage o ba maman baloba pona ba papa. Mibali batonda rate. Quel est le problème? Maman lobi des shows na banda ekotanga. Nazali na nzela ya internat. Kande totanga kana eko kuta na mobile moko alinga ki mama na biso bazo vivre kande ba vivre na ki chéri zemi ekoti. Zemi tango ekoti mobile azali na ba possibilité te ya kozwa mwasi en charge. Mama lobi des shows zemi ekokola na ndako epesaki déjà mobulu makelele. Mobile ayeko senga place pa ya camarade na ye. Asengi camarade na ye place. Camarade asungie apesi bango mwa chambre moko. Bozala wana na mwasi lokola mwasi aza na zemi. Mobali azo vivre na ndako na mwasi ya camarade. Mama lobi des shows mobali aki kutu kozwa musala po bando sala. Na elamba malonga lata po kende musala ezate. Mama ke kolukele mbongo na famille na ye.
apesi mobali asombi mwa chemise mwa pantalon, mobali abandi kokebeta libanga, ainsi de suite. Bref, camarade oyo apesaki bango ndako bavanda pa na ye, camarade alingi abala. Ayebisi muninga na yenga lokwa na yenga bala, na bombaki bino po nazalaki nanu célibataire, mais na minute oyo nazobala, nako préféré bo débrier ailleurs po nga pe mwasi alingi aya awa. Ekosala propreté to vanda biso nyonso ensemble. C'est tout à fait normal. Muta salisi yo aloba ite ko vanda libela, apesaki yo dire débrier en attendant ozwa makoki. Mais makoki emonani te. Camarade pa lingi abala, camarade habité, débriez-vous. Bref. Maman lobi des choses du fait que ezalaki passe. Mobali azalaki na esika komemanga te. Maman ekozonga pa petite sœur na ye. Petite sœur azali na mwanda ku chambre mususu pe ezalaki petite sœur habité. Oza grande sœur nanga na koti ko telengana te, bien que ozwaki zemi na ndenge ya bien te, ba parents basilikaki. Petite sœur abengi grande sœur aye kovanda pa petite sœur. Mobali mitelengano. Maman lobi des choses, mobali yango oyo nakendai kozwa zemi. Basi quartier mobimba. Y a encore ba escroc. Ba escroc babanga basi te, ba escroc bazana na basi ebele. Et puis basi pe balinga ka ba escroc. Na monda lelo comment dirais-je, na mokili na loba na mokili. Na mokili ndenge tozalaka. Basi balingaka plus ba escroc. Soko oza très calme. Oza sérieux, basi baza pona yote. Basi pe ya sérieuse baza pona yote. Yo komona pe basi te. Mais soko oza escroc, aventrier angwalima. Donc basi balingaka ba angwalima, basi balingaka ba escroc, basi balingaka bilima. Maman lobi mobali aza na position te mais basi nde basi. Bref, maman kenda ovanda pa petite sœur na ye. Et kokoma un moment mobali aza kaka kende yaka. Et kosala ke papa bokilo. Papa ya maman na biso kolo lisolo. Atali ke lokwa mwana nga mwasi mobali ne azo telenga na boye. Papa azaki na mwanda kuna ye mususu ezaki presque fini. Mais etikaki na mamba mike ya kosala. Papa bokilo, tobenga kaka papa bokilo abali mwana te mais achaki mwana zemi tobenga na bokilo kaka toke na ngobongo po tozwa facilité akoloba. Papa bokilo atali lokola mobali oyo azoko yenga boye. Place ezate avanda na mwana nga mwasi. Zwa fungola oyo bokendo kobongisa ba porte. Yanda kukune sike eza vide, batu bazate. Bien que komi de yana suka me batu nanu bakoti te bo débrier, bo bongisa, bo bando vanda kuna. Bref, bokilo apesi bango fungola bakende kovanda na lupango mususu. Bake kovanda na lupango wana. Problème bandi awa na lisolo. Maman lobi des choses te kovanda na mobali lokwa mobali azwaki mwa musala wana ya muke azo débrier ainsi de suite. Maman na biso pe kolo lisolo, mwa famille pe banda ko sunga bango muke. Mwana ye ko botama, mwana ye ko koma na 2 ans. Maman lobi des choses, mwana ye ko koma na 2 ans, ezaki na petite sœur mususu ya quartier pe kaka. Abanda ye ko souffrir, petite sœur aye ko senga maman na biso kolo lisolo, no na yaka ata ko kengelela ka mwana, na sukolela ka ope ata basani, to vanda ata ya muke soki ezomona na ki opesa rapenga. Bref, maman lobi des choses nazui petite sœur à quartier, to vanda na ye, aida ngana mwana po mwana si akolaki akomi na 2 ans. Mwana komi munene. Mwana linka akomema obi bano bazala minene wana tolo. Mama abi tolo pasi komema mwana komaki kilo. Na sepelaki kozwa petite sœur wana po banda ko souffrir. Alobi to vande sika moko ayedenga na mwana mwa basani et le reste misala mike. Bref. Mama na biso azui petite sœur babandi ko vanda na ye na kati ya lupango wana. Lupango ya bokilo apesi mobali ya mwana ne ya mwasi bokende kovanda kuna. En entendant plus tard soki bozwi ba moyen na bino bosala nini bokende mutema mawa. Bref, babandi kovanda bango nyonso misato, chose grave. Maman lobi des choses kaka ndenge to umelaki biso nyonso misato. Mobali abandi kolanda petite sœur o maman na biso kolo lisolo azwaki, c'est-à-dire abandi kolanda boy toki ebongo po ezala simple. Mobali akomi kolanda domestique, akomi kolanda boy o bazwaki na ndako po asalisa mama po na mwana. Nzoka mobali akoma kobima na boyi wana. Mama lobi des choses, nzoka mobali ndenge azalaki wana alandaka na ye domestique nga na ye barate. Bref, mama yaki komona mukolo mususu na tongo balamuki. Mwana mwasi alamuki avimbani po atikaki alalaka na bango. Apesi ye pe chambre mususu po ezalaki lupango eza na ba porte, ba chambre.
apesi mwana mwasi wana pe chambre moko lalaka na kati zalaka na biso po ayaki kosenga avanda na bango ye pa azalaki na souffrance esika kovanda ya malonge ezalaki te bakoma yi lokola bango nyonso 3 esika moko mama abi de show nzoka ndenge eza wana mobali lokwa mobali abimaka zongaka butu kokende bakopa kendaka mosala na butu soki aye avant kota na ndako na ye aleki nanu na porte ya boyi asui boyi akoti na chambre bakilala mama abi de show tozolala na mobali azolala fatigué mobali aningana na mbetu te na beta ye liso mosusu nalobaki mwasi nyonso ayebaka mobali na ye ndenge azalaka soki mobali abandi badekonage mwasi ayebaka mama ayebaka également biso mibali soki mwasi abandi badekonage okoyeba mama abi de show mobali akozonga boye fatigué mobali aninganaka te nzoka mobali soki aye abandaka liboso kuna na porte domestique asui domestique nde akoti aye kolala na chambre yoka eza na bato mosusu baala bacourage yaya lupangu kutu bapesi oyo ya kopesa na papa bokilo apesi lupangu mpona mwana ne ya mwasi bokende kovanda kuna bokengela lupangu anatanda bobongama na vie obandi koswa na lupangu ya papa bokilo. Quel degré ya kimotema mabe, quel degré ya irresponsabilité. Eyeba na kindenge ni landa lisolo ebande ni mama kangai bango mama lobi de show ebande kozala so eka mobali aye okomona mobali asali ba manevre maka ya kokende koloba me basanyo ozosukola ngo te pona nini banzungu ozosukola te nzoka kosaka soka akende ngwana ake kosola na mwasi soka ye mama za ya kolala ya leki makolo nyao oyi makolo nyao comme ça akoti asui asisha ye kolala mama lobi de show comment expliquer mwana mwasi o ayaki kosenga nga na ndenge ya mawa to vanda na ye me komi okomona mwana mwasi alamuki na tongo avimbani mwana mwasi abombe me koma boya akomi kobombelenga yaya so omoni mwana mwasi akomi na ba audace so omoni boya akomi na ba audace liboso na yo ya ça ne va pas soki boya akomi na ba audace liboso na yo ya ça ne va pas soki mutu moko boye ozalaka na ye obokolaka ye me akomi na ba audace liboso na yo ya ça ne va pas. Ah oui, toyoki deya ba masolo ebele toyebi yango ndenge ekendaka mwasi soko olingi ye te azalaka na respect envers mobali ou encore boyi soki olingi ye te boyi abangaka patron mais soko olingi boyi abangaka sous patron te. C'est ça le problème, c'est ça. Camarade soki akomi na ba audace likolo mobali na yo mama ya ça ne va pas. Soki camarade akomi ko répondre mobali na yo lokwa mwasi na mobali ya ça ne va pas. Soko bokolaka mutu mo na ndako akomi ko mata likolo mobali no akomi ko bombe ya ça ne va pas. Mama lobi de show mwana mwasi akomi ko bombe muko mususu agangeli me yonde ni osukoli basani te nazoka mobali azoloba mwasi a bombe mama yebaki te. Mais chose grave eko koma na mukolo mususu kaka ne mobali asalaka baye ko souffler mama na biso mo ndenge ezana mwana mwasi wana mobali na yo non ya ça ne va pas. Mama akomi ko landela bango po muko mususu mama gangela ki avimbi na miso ya mobali ayebisi mobali me yakota na ndeni yazo vimba na boye komanga na okoloba na yazo vimba mobali ayebwe mwana mwasi aza toujours ya kovimba mobali aloba na ye avimbeli pe mobali mama na biso abi de show na loba na mobali nanga koma ya okovimbelo boye mobali apesa réponse ta bia atika ya zalaka ndenge wana tout ça. Or mobali ayebaki makamni ezoleka entre bango mbale a partir ya wana mama na biso aye kobanda ko surveiller sko ba position ya mobali abandi ko surveiller mobali na ba façon tout et ko sala muko mususu mobali azongi na 22h azongi na 22h mama na biso azayi ya kolala mobali kaka nenga kendaka mwasi kuna akoma kaka soka alali atika rapport polele akofungula mwa donc c'est-à-dire atindiki ka porte makangite po ayebike mobali tango ayaka akota sans toutefois toke poko toke ko alerter bato mutu mususu pa okoyoka mouvement atika rapport polele chose grave ezana mukomsu mobali azozonga aye kaka ndenge ayaka leki kuna pa boya kendoswa kaka ndenge porte ezalaka polele akoti mama na biso azaki déjà comment dirais-je en surveillance alandelaka déjà komi koluka yeba qu'est-ce qui se passe. Maman abi des fois ezaka mobali ka soka ya bimi kuna basani bandi kolela
akokosa neti azoloba koto basani salite boende nini mwasi ayebaka kaka mobali azogangela boyi soit apanzi basani soit asukoli basani te nzoka ezalaki je na bango ye akosaka kokende oganga ake kosolola akosaka ake koganga ake kosolola ntango aye kozonga moko mosusu na butu akoti kuna sanki akota na chambre kote bango bazali na mwasi ake kota na porte domestique kaka ndenge ezalaka domestique atomboli jipe papa pe alongoli oyo aye bilamba jardin d'Eden mwasi aye makolo nao tchak apelisi mwinda domestique azongisi jipe na se akitisi robe na ye na se mobali atikali na poasa kaka nde mobali akitisaki elongi na se boye a flagrance délit kangi bango mobali atikali elongi na se mama abi desho mobali abuja te mobali atikali kaka elongi na se soni na lupango ya papa Bokilo soni ya boye na lupango ya papa Bokilo bapesi yo place ovanda na mwana na bango oke koswa mutu o mwasi avandisaki po asunga bino na mwana bebe bozalaki na ye mama lobi desho nakuti mwana mwasi lokwa mwana mwasi pa azalaki bafi yo ya bois noir atuni mobali na ye yango ka kunfundu a noir onde yango yaka kokotela awa nye mobali elongi na se mama lobi desho nakendaka bisika basani ezalaka nazwa pilipili na sopi na sani bapilipili na mino ezalaka deja ya kotuta sopi na sani abaloli na mai abwakela mwana mwasi na nzoto mama abina abwakela ye mai ya pilipili na nzoto mwana mwasi koganga babunda abeta ye abengana mwana mwasi kaka na butu wana bulumbu libanda esali mawa pasi na soni mama na biso abi desho beta lisolo mibali batondaka te yaya tina ndako ya papa Bokilo basungi yo baye kobomba yo na ndako ya babokilo famille ya mwasi bapesi yo place mais tala degré ya eloko ya boye mobali akomi koswana domestique mobali na quartier basi nde basi yango mama lobi desho kaka ndenge olobaki mwasi nyonso ayebaka mobali na ye soki kaka mobali achanze mwasi ayebaka soki mobali abandi kodekone mwasi na ndako ayebaka il y a des petites choses o bako remarquer kaka yo obandi otengama également biso mibali soki kaka mama alingi abanda zigzag kolo na ye akoyebake mwasi oyo alingi atengama yango mama lobi desho beta yanga lisolo yango wana tala mibali ndenge bazosala biso basi apesi nga zemi tokevanda kutu pa camarade famille basepelaki te me na suka famille kaka ndenge ezalaka papa ayoki mawa nga nakevanda pa petite sœur biso toza bato oyo tokoki kovanda te petite sœur na nga na mobali me ntango baparent bayaki komona babi non eza propre te bobima na ndako ya petite sœur na yo parce que kokende ovanda pa petite sœur na yo mobali no ayaka wana ça fait pas propre petite sœur na yo mobali na aza lokola pe Bokilo na yo boki jamais kosangana esika moko alors famille balembisaki motema baye kopesa bango lupango bakende kovivre ailleurs na pembeni mais tala makambo mobali ake kosala na lupango ya famille yango mama lobi desho ka ndenge olobaki mobali mwasi ayebaka mobali na ye soki mutu abandi kaka kotengama okoyeba mais tala biloko mibali bozosala mibali botondaka te tina famille ya mwasi babombi yo oke kosala idiosie ya marke ya boye pe bakangi ye na ye na mwasi mama lobi desho na beti mwana mwasi wana ponga mna bengisaki ya vanda wana na sopeli ema ya pilipili asopeli pilipili na tondolo abwakeli pilipili na nzoto webika nde na zolo babwakeli pilipili na tondolo bitumbe bandi abengani ye azwi pe na mobali abengani mwasi na mobali abengani bango esali mawa pasi na soni yango mama na biso abi desho beta lisolo meka ko expliquer na bandeko mibali batondaka te voilà autre ngai tolo bango wana merci beaucoup partagez votre émission pesa pe bandeko mususu batala benga desho Denar TV na basija bien numéro na nga ngwana ezo circuler WhatsApp appel normal okozwanga pesa biso basija bientôt le belango le plus important aimer commenter ko sala bien ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya puis réponse ciao.